Lupungu, la rose, Mamo Iranium de la presse. Alors, vous s'abonnez à CLTV, mo PPA Sika, CLTV News, mo PPA Sika. Awa ndesika ngana ba news, awa ndesika ngana kosala po, na sak interview n'importe quel site te, na n'importe quel animatrice ou animateur te. Christelle, Lupungu, Mamo la rose, l'Iranium de la presse. Vraiment, vous s'abonnez awa. Et ça, deux fois, te mo PPA Sika. Na obenga colonel Freddy Lumbwenadio. Yebisa adio Diogène Genève Mobimba. Ye ayebisa lisusu. Jean-Pierre Ombale na Neuchâtel. Jean-Pierre Ombale pesa sangona. Dolaren overdose Mbila na Lausanne. Baya na basangola bango awa. Site solo yango. Site zanga rui. Site zanga binemite. Baolela. Baolela, mais ma miso bimate. Baopola, mais baondimate. Christelle la rose. Lupungu. Mamo. Iranium de la presse. Ciao. Mbote bandeko bandi CL TV nayebi ke boza ebele de partout dans le monde pour Rolanda biso vraiment merci na attention et na fidélité au bozo continuer toujours copier sa biso vraiment bo s'abonner massivement na chaîne na bino vraiment babi chaîne oyo ezanga polémique chaîne c'est la rabino musala comme il faut donc bo s'abonner ndeng bota la vidéo au placement ba commis s'abonner en rouge bo cliquer wana bo s'abonner kaka e usala biso nyoso pe bien bino boyebi actualité depuis lobby na butu ti lelo na ba face na ba réseaux sociaux ni surtout baza kolela bongo maman Mbiliabel à Cléopâtre akufi donc biso pe c'est CL TV to le baki to ko avant tout publier le quoi bongo il faut tous donner nous information à la source alors tous informer population congolaise au bateau le biso de partout dans le monde maman Mbiliabel aza en vie akufité aza en bonne santé. Alors, grâce à Golo Maela, parce que maman Mbiliabel aza a na Kinshasa te, aza na Brazzaville. Tozo zoye na ligne na producteur na parce que maman Mbiliabel akenda ki bongo tourner na libanda ya Congo, aza na Congo angavu, akokele ya tourner na mamuke libanda parce que aza artiste et musicienne, abanda musala na moi kala. Donc na ba obazo tambisa vraiment li solo que maman Mbiliabel akufi en tout cas na ba ope bazo lela parce que no boleli trop nous informé bino lelo que maman Mbiliabel aza en vie aza vivante tozo zoye hein na producteur na téléphone parce que baza on a ligne grâce à Golo Maela papi nzola miso yebi kandenes yebi ça que parce que pe au kama ki on kuma papa motema mère rêvé na kata basisiko na batunenga ndenge nini maman Mbiliabel akufi bazo benga partout nazo confirmer bien na mito que maman Mbiliabel aza en vie chimène qui a la kandu tenenga na tongo na confirmer que ne so que maman Mbiliabel a kufité tozo déjà maman Mbiliabel en ligne sikoyo na producteur nae. Très chers internautes kandela Sakibino, je suis déjà avec le producteur de maman Mbiliabel qui peut aussi nous confirmer si maman Mbiliabel est morte ou pas. Bonjour monsieur Claudric. Oui, bonjour. Ouais, Bazo Landao de partout dans le monde. Tu veux bien que tu nous confirmes si maman Mbiliabel est morte ou pas? Oui, mais ce n'est qu'une fausse rumeur, une mauvaise rumeur. Comme je ne fais que dire depuis hier soir, l'artiste Mbiliabel, la Cléopâtre, est bel et bien en vie, en forme. Et au moment où je vous parle, nous sommes même ensemble. Et elle est là en face de moi, elle est en très bonne santé et en pleine forme. Nous avons joué dimanche à la détente et là, elle s'apprête à aller aux répétitions pour préparer la tournée australienne dans laquelle nous allons prester à partir du 15 décembre. Donc, c'est une fausse rumeur et je dirais à tous les internautes qui diffusent ce genre de choses, je leur demanderai de vérifier les informations avant de les diffuser. De vérifier, toujours vérifier parce que la diffamation, c'est un délit majeur en justice et ce n'est pas une bonne chose. Voilà, merci monsieur Claudric. Tu peux aussi nous passer la Cléopâtre pour nous confirmer si elle est bien belle en vie parce que bah fan bazolanda bah les livres vraiment trop donc ça bah Facebook trop de publications bazole la maman Mbiliabel bah koyo kaepe go ça la bien. D'accord, je vous la passe tout de suite. Ouais, merci.
Oui, allô, bonjour. Bonjour, maman Bilabel. Oui, bonjour. Ouais, c'est Christelle Lumpung, je vous appelle depuis Kinshasa. Rumeur vraiment ils ont tambola que maman akufi, bandeko bazolela partout na poto, ba publication eleki vraiment na ndenga osakala te bazolela babi maman akufi. Vraiment koloba nini na bandeko balingaka o mingi. Oh, d'abord, on appelle merci. On appelle sur notre songo tendé posant na plateau. Merci beaucoup. Et ça, on a fausse rumeur, en tout cas. Et ça, il y a soloté parce que si on a ça tourné, on a préparatif, il y a tournée australienne bientôt. Au Kende, na manager nanga. Et puis la semaine passée, dimanche, on avait été dans la détente. Et ça qui est très bien, on a en forme. On a vraiment en forme. Et puis, l'album, on a vu nos bientôt, dans le mois de décembre. Voilà. Album signature. Voilà, merci maman Bilabel Torozo. Album vraiment na single plutôt na mois de décembre awa. Mais rumeur o etamboli ke okufi maman ozalaki ko bela. Pour moi ipe ninga na pamba te lem suba yoka ki sango maman salaki crise moko boye. Yango lem suba tamsi sango liwa to ndeni. Non, na beli nangate en tout cas dans en bonne santé. Wana ba jaloux ba kosibino ko ba pesa bino mitema passe. Vraiment ba souhaiter une longue vie parce que calendrier en Zambie ça dit soit batouté. Voilà, merci maman. Torozota mingi merci na bino pe la pesi ba fan na nyonso bisous ya Kinshasa, ya Brazzaville, ya Afrique mobimba, Europe. En tout cas, bisous base de l'album na lingi bino trop. Na lingara bino ti lelo nazo yembela bino. Bisous. Merci vraiment. Voilà, merci maman ba fan na vraiment bazolanda de partout le monde. Ba yo ki vraiment ngongo na ba sepeli okoloba na bango lisusu nini ya malamu vraiment we ko kita bango su mutema. Yebisa ba maman vraiment naza en forme pour na bango na banda ko yembela bango nazo continuer na album signature na sali banzembo kitoko pour na ba maman ba ko sepela vraiment na lingi bango trop na pesi bango ba bisous et belle place nyonso bazali. Album signature maman Bilabel Torozo na mois de décembre et ça na combien de titres? Et ça na 19 titres. Voilà, merci maman Bilabel. Elle va faire na bazo de la kaka signature et c'est belle ça bango ba séjour malamu na Brazzaville biso to tikio to za que juste kapona au confirmer parce que ba te ba ndako de la babi maman akufi vraiment le cas aux yeux na téléphone vraiment msusu ba te belé mtema ekiti vraiment merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, bon tu kolanda bongo maman Bilabel. Vraiment ndako tambisa rumeur on peut tolobaka journaliste avant a publié loko il faut aux information au tout non vérifier pour les cas maman akufi bato msusu mitema na bango vraiment ezara sensible ya koyoka sango ya liwa moto msusu ko perdre vie akika o mutu akufi pour la sango o komité na ba famille ya maman Bilabel parce que maman Bilabel na mito aza présence tenakin bino botu ko landa botu ko yoka plutôt aza anakin te azo préparer tourner nae australienne en tout cas avant qu'on publier ba genre ya ba sangone ta ba liwa il faut qu'on lukana nous vérifier ce qu'on eu information va confirmer que mutu akufi wana ndo ko publier un journaliste faut ça musala oza c'est elle nous TV to ça bino to relaxa bino mambuka ya sika to c'est la bino musala ka ndenge ende to sola ki bona papine zola mais propriété privée na chimene kala na mon vieux Rex Mbuluko casque bleu Thierry qui fou maman Zantomo yo yebi vraiment to ça mingi solo baté merci na attention au besoin continuer toujours copier sa biso na invité bino bon s'abonner na CL News TV mon papa sika makambo sika nyo sika un grand merci à mon équipe technique Gola Mayala na bossa noté Vanessa Moussao toute ma famille la famille Lumpung na lingi bino mingi papine zola meso zalaka yo to saka bobele musala ba o vraiment bazo linga net ba saka ndeni vraiment ba komi diembi ka bango moko Frida Kanga de ba charme yo oyebi makula blonde na yo landa que dengo lela qui vraiment Wivine ma queen depuis London Bibishka Bishi Jidis ngomo sa pembe chimene kiala
Maman Bilabel a koufité, le boss des boss Gabi Paz, Maman Bilabel a koufité, comme moi pape moté ma mère rêvée, Maman Bilabel a koufité, azan envie, na lingi bino mingi, botikala toujours branché, mon vieux c'est du beau papa social, mon vieux adieu Diogène Genève Mobimba, Robert Madia Tabuno mo bozo lande bébé Maman Bilabel a koufité, Maman Bilabel a koufité, bozala toujours branché, scotché na CL News TV, mon PPSika, tout ça on a toujours. Pendant que c'est